basengaki loso ekende loso ekei mais sikoyo to bazowumisa biso mpo bazwa mokanda ekende na kote bana baza mpo bapere bango bayeba eloko ebomaki bazosenga biso lisusu mbongo tandisi biso tosouffrir bazosenga biso leta azosenga biso mbongo na hôpital ya leta mpo ekende mbongo yango ewuta biso makambo koyiba mbongo ya badepute bozoyiba mbangu mais oyo bato bakufi bozwi biso bobwaki biso neti biso toza bakongolais te mais eloko te mais boyeba ke bozwa solution soki bokokunda bosunga biso banda bana bakufa likambo kokama Congo leta aza te Congo penza leta aza te ngai nazoloba groupement Congo leta eza te Congo ekufa bino bakonzi ya leta bobomi Congo bana na bakufi na poison donc de bazana bayona ke no kota ba on a mort surtout ya moi ça na bana déjà kobeba parce que ba diraki avant ba ke mort kasi balala kit OK bana bakufa ki nazala ina zeni kiti nzamba yo sunga na yo kobota pe na bota ki ezala nga vraiment na bota ki na kinya te bazo ngisanga ba mai tanse zo mata bota vraiment na mikakata nzamba yaki kosunga na yo kobota honnête bibema les ana mort bana bakufi ne loko moya mabe beti poison déjà bana ba baby un mois yango bana baza obeba to bimisa bibemale ezala ya ba bima fresh te bazala déjà ya kobeba siko leta zo sala biso boye pona ni tie ya commune ezali balukeli mama madopo problème nazo bomba te bo PG ba futi $300 ba dimisi mutu wana batiki ye akei mais biso toye ba kosi biso moko pe to sala fort to kanyi deuxième yaya ya mutu wana o bazala kata nombre ya bato basalaki bana mabe bazalaki 5 oui 5 ana mi 7 bazalaki atata mwasi mi bale ya mi bale bakufi baza bana yo bazala bana oya so bolingi désordre te to bomala te boya na lopango na bango wana boya na lopango wana so ite nga groupement nazoloba nazopesa ordre nga na kekufa ndenge bana nanga bakufi tozo buka lopango tuto kidisa yango na se jusqu'à présent toza kaka boye toza ba aveugle na kata masolo na puisque l'état banda zwango ti lelo tozo zata suite moko malonga te omone communauté ya koloka surtout pendant na ba député na biso ya Kwilu tuka banda na ba député ya Kwilu mbalo oyo toko voter bango te po bato bakufi bana ya province Kwilu na Mai-Ndombe des provinces mais juste au présent totikali kozwa député ya Fatundu te naokoka lisusu ndenge naokoka kutu te ozomona naza ya kovanda bato kaka ndenge bazovandisa ngai nde naza boye koza peka nde nalali bote omona siko mama oyo wana oyo atele bana na poison jusqu'à présent amonani te OK banda bakima akenda ti lelo amonani te vraiment ça fait tellement mal place azaye na ye tozane na prison tokangaki premier mwana ya papa wana tekaki lopango ke na ye na commune tutiki après ça 2 jours tokende ko résoudre situation ya motu biso tokendaki kotika tokende kuta babimisi vraiment toluki raison nini babimisi ye to comprendre te esengo kutana bino lelo ba abonné fidèle ya chaîne biso tozomona télévision boza tellement bela kolanda émission na bino suka na masolo avec ngai yo Pansili ya Mboke babila mama de son altesse donc bo hésiter te ko s'abonner na chaîne na biso tozomona télévision boza vraiment décider à net memela bino ba information moko ya bien d'abord continuer toujours ko s'abonner vraiment boza décider na koki jamais ko bande émission na ça que na remercier ma maman chérie maman Ritima comment na peso mbote tellement belle pour na sima caméra na moni bongo mais c'est Dieu donné ma weja un babi mon cote un peu mbote tellement belle quand de bon mona a toza vraiment na résidence bipa iwapi bana o baliaki loso bakufa kinde na biteto mekempe ko zonga lisusu to yambaki bango mais to zongi lisusu poto mekempe ko découvrir jusqu'à présent ba corps nan ebimité jusqu'à présent bana bazaka na mort il faut to découvrir eloko nini ezokanga bana tisikoyo bana nan bakundami te naza penga moko te naza accompagner na bandeko na meka mpe ko zo interview na bango et puis to kozonga na famille to meka mpe ko beta masolo pourquoi jusqu'à présent bana bazokundama te pour to zoyoka bakangaki mama moko boye bo landaka lisolo awa donc naza déjà na ndeko nanga na kombo ya Aimé Samba na pesi yo mbote bonjour bonjour oui to moni présence no awa na résidence bipai wapi bano baliaki loso bakufaki
oye kosunga bango meka mpe koexplike baabone ya chaîne na biso tozomona télévision eloko nini epousse oya awa bon nga vraiment naokaki mawa mpo naza congolais alanda bao na média esali nga vraiment mpasi nako nasepelaki nga moma nakita sur place mpo namona bango bon na moke oyo nazwaki nako nasepelaki ngai otikela bango bandeko mosusu mpo soki balandi ngai nde baolanda biso nde baotala wana ndambo oyo baozala nango oyo baza bolingo vraiment bakoya otikela bango esala bien ntango sikoyo oyokaki nouvelle wana esalaki yo ndenge nini atake motema bomama mpe koyoka kokufela bana ebele naokaki mpasi makasi apeni nafandi boye naokoka mpe nazokaka bien te mpasi makasi vraiment. Oui, d'accord, merci beaucoup. Nazongeli na maman, toza vraiment na maman na biso, j'espère que bon comprendre toza vraiment na mawa s'il vous plaît. Maweza makasi ko perdre bana tellement ebele boye, bon comprendre ye maman, bonjour. Bonjour. Oui, to kiti as le terrain pour te découvrir vraiment. J'espère que je toya ko zala raté lelo vraiment to koti moko maman. Moi rappelle quand muké mais quand peut expliquer biso, j'espère que leki déjà mais elekaki no ndenge nini et puis tant yo yaki okutaki makambo wana esalaki yo ndenge nini en tant que maman vraiment ko perdre bana ebele esalangaka bien te esalinga bien te ata tinde naza bo mpe naza mpeka bien te nzambe kasunga donc kobandela lisusu kobeta lisolo naokoka lisusu te nazokoka lisusu te nde naza boye naokoka kutu te ozomona naza ya kovanda bato kaka ndenge bazovandisa ngai mais nde naza boye koza mpe ka nde nalali boye mpe omona mpe moyen ça fait tellement mal te nezanga donc nazoyoka bien. D'accord, merci beaucoup maman, mais ça vraiment bané to landa parce que un mois banda bana biso ba kufaki jusqu'à 19. OK, jusqu'à présent corps na ne bimité le roni ezokanga po ba bimisa bana te bakunda bango. Ah maman. Eloko ezokanga yo yebi kuze nini makambo na biso mboka. Bibembo oyo ekomi déjà ya l'état. L'état ne mutazo sala makambo wana po ebembe sani ekunda. Siko tozokene ba démarche tozozwa suite te. Tozokene ba démarche tozozo. Donc tozomona façon de ekende nazomona kutu na moya oloba te po neti bibembe wana eza na mort bana bakufi na eloko moko ya mabe neti poison déjà bana babebi un mois yango oyo bana baza ya kobeba to obimisa bibembe wana ezala ya babima fresh te bazala déjà ya kobeba sikoyo leta azosala biso boye mpona nini biso mpe nde toza tovandi bamama bana nde tovandi boye bana na biso baza na mort ezosala biso mabe malamu kutu bazala ata bakundi bango ekosala biso ata na raisonne déjà bakoti déjà na mabele moko mais sikoyo na minute oyo bibembe eza na moke tozaka mal à l'aise nazo raisonne bana nde baza kuna boye babebi boye ndeni donc ezosala biso bien te en tout cas eloko nazosenga bakonzi ya mboka balandela ngai batalela ngai likambo oyo ngai nakoka te naza makoki te vraiment naza na makoki te bango nde bato baza makoki balandela ngai baluka moye bakunda bibembe oyo ngai naza na makoki te basunga ngai ebembe yango un mois samedi nde ekoka un mois mpo eza le 19. OK maman olobi ke bozokende na commune bozozwa suite ya bien te sikoyo nde baokendaka bazoloba nini vraiment mais quand mpe koexplike balandi ya chaîne na biso ntango bookende kuna na commune bozosolaka nini et puis bazopromettre bino nini oyo solution jusqu'à présent ezomonana te tozokende na commune tozela kaka mbongo ebimi te tozela kaka mbongo ebimi te tozela ti m bana na baza na bango bana mike tokozela donc naomona ata moya kuta oloba te po naokoka na nga te naokoka te bana na bakufi na poison donc nde baza na oyo bayona okende okotisa bango na morke surtout ya mwasi na banda déjà kobeba parce que badiraki ava bakema kasi balalaki ti balalaki nde akolobi nango bazala na morke te balala na maseli bana na kati ya morke te bakufi na 13h banda 13h bavandi ti 11h nde bayaki kobimisa bango bakende na bango morke donc bakufa na 13h ya lobi olelandi nde bakende bango na morke donc oyo mwasi na bana déjà kofula bana deja kobeba donc nazomona kutu na moya kutu ya loba ezanga te bosunga ngai basunga ngai leo naosenga basunga ngai bakunda bana wana basunga ngai leta bosunga ngai pardon papa leo naosenga
Maman, je sais que ça fait très mal qu'on perdre bana belé mais ça toujours makasi eza mokano na nzambe. Est-ce que vraiment bana ngo na mort que bozo landela ba? Ba sunga ngai makamu nyonso to esila. Bango babomi bana na ngai pona likolo lipangu. Lupangu? Oui. OK. Babomi bana na ngai pona lipangu. Bana na ngai na ebite eloni bango ba ngai basala pona ngai. Toza papa na ngai boti biso 15. Kulu na zate, uyiba zate. Biso nyonso tu balakisa biso elongi ya nzambe nde toza boye mais bana na nga mpe na obota oyo baleki na nga mpe baobota donc biso nyonso tu tozaka elongi ya nzambe nde tolakisa bana na biso mpo nazala mosusu nga moko mama na bango so naki eglize te mais baotindika nga tokende eglize bango kaba oyo bakufa ya mike oyo soki nga na bomona oyo ya mwasi ana simbi baleki ne basimi nzela bakei loko eglize eza pembeni omona basimi nzela bakei on a vu bana na ngala lakisa bango elongi ya nzambe batata mwasi na ngana na lakisa bango elongi ya nzambe pe na sangisa bango bazala place moko bazala vie ya bokaboli te baliaka sani moko vie ya bokabo bazala ngote bana na baokunda bango basisa makambo nyonso tu esila makambo nyonso esila po na vie ya bana na yebi te banga basala po nga mama na bango ata naza pauvre mais na yebi bana na ngai banga basunga nde ngai elo na osenga makambo nyonso tu basilisa mbala moko eza te bakundi bana mpona nsima balandela makambo wana eza bareta ekoma te deja basi bakundi bana makambo elali bona bote mama oti kosouleve po moko ya lupango awa lupango yango babomi bango na lupango ndenge nini meka mpe koexplike biso mpona comprendre lupango place na bandaki kovanda oyo ti na bandaki kovanda papa lipango wana atekelaka mobali na ngai ya mokolo atekelaka mobali na ngai mokolo yaya ya mobali na ngai ye moto asomba porte wana sikoyo amoni te leki na ye ndenge azofutela aya kovanda wana ndenge leki ne mpe aye kovanda wana ebandi mpe kovanda ngai mwasi na mobali andi ovanda leki yango oyo abomaki bana te leki nde mobali na ngai ebandi kovanda sikoyo papa oyo atekelaka yaya mobali na ngai porte wana oteka teka lipango wana alakisaka bana te alakisaka bana te porte wana totekama akosa bana te lipango wana bato wana bavandi wana toza famille oke toza famille te akosa bango bongo to jour ndako ebebaki mobali apesi nga mbongo abikende kosomba batole tobongisa ndako nake nasombi batole place likambo nde omona ye kosali nake nasombi batole naye na batole bana papa lipango wana bamoni babandi sikoyo kofinga ngai tokolakisa yo kolela kotia maboko bana papa wana ya papa lipango ye moko mpe papa lipango mpe azalaki tiande bana baoloba ya fandi wana azalaki tokolakisa yo ifale otika lipango na biso kende wana dimanche tokolakisa yo fale otika lipango na biso tokende bino moza mbongo kosomba lipango boza na mbongo donc soki okoki yo te tokokoka bana na yo ona dimanche donc basangana ye bango nyonso tu na kati ya ndako balala te koswana baswanisi tata na bango papa yo olakisa biso ka verité ndako wana oteka papa na mpe akanga motema boya kolakisa bana baza mikolo oui baza mikolo lundi nake nalakisi moto asomba porte yana ngai bise yo oza na kimia ngai naza na kimia te buto ya dimanche nalali te batienga makelele makasi tala likambo nini eleki ayebisi nga sava zonga na poko nga na oya na mikanda ye papa ngo alakisa bana na ye te lipango deja ndako nasi nateki yango eza esu ya biso nape nasimiza na ye na poko na ngwana mpe aye na bamikanda alakisa tata yango bana babimisi lisu bitumba babandi kolanda papa na mobali na nga mokolo na milangi tokozokisa yo tokoboma yo tokozokisa yo epasi mizela kimia sani aki alobi te loko ekomi boye ayobenga nga na mopanzi moya kota esu na lipango te po ekoma deja motema mabe ba haine ayobenga nga na mopanzi ayebisi nga biloko ekomi ya boye nga nazokende pa chef du quartier tosanga na bachef du quartier babenga tata oyo na bana na ye mpo alakisa bana mpo na boyiba makelele wana oboluka mpe moye boluka mbongo bosani bobima bokefutela malamu totia ata baloka te basana bavanda wana lundi mardi nde événement oyo wana bana ya papa lipango wana mwana papa lipango wana oyo baswanisa ngai surtout ye nde moto ayebisa nga te nakolakisa yo okotia maboko na motu soki tokoki yo te tokoboma bana na ye komone fili
Yende bakangi. Oui, boya fini. Ye wana bakangi. Na bazana baleki na ye. Baleki na ye tokangaki ye. Leki na ye tokangaki ye toketike na komi. Babimisi ye. Donc bake bafuti bango 300,000 bakimisi ye. Leki na ye wana. Leki na ye wana. Mais ya tikali. Ya biso ngamo ka mtu pe na kangaki ye. Biso mo pe tokangaki ye ka eli wana toketika na komi. So bake babimisi lisusu eli yango wana. Tosale fort ngamo ko na ye kokuta na siko na yaya na ye. Na moni na kwa na yebi tena makasa waso na swaki wapi na kangi ye. Na nde mobile na kenda ozwa na police ye azuye aye na ye kuna. Bon, ye owanga na kaka. Na makama boy aondima te akowanga. Akowanga nango aondima te ye pe azoluka ye pe nini. Lobiko na eti aondima te. Parce que maman o wana o atele banana poison jusqu'à présent bon amonani te. OK. Banda bakima akenda ti lelo amonani te. Vraiment ça fait tellement mal. Place azali ya na ye tozane na prison. Kangi na prison ene mtaye ba place leki na ye azali. Akoye ba place ba leki na ye na mibali wana bazali na papa na bango bazali. Nende awe. Vraiment. Merci beaucoup to me rempe ko zona papa et pas bando bakufaki yo zana ni pa na bon. Ngai mutu na boti ba papa ya bano nyoso to bakufaki. OK. Zakoko ya bana wana. Pa ya bana na nganga tata na bango. Oui, mais quand on peut expliquer biso par rapport à muto ba hotel ko kanga wana o azana parquet et les raki ndenge nini. Mais quand on peut éclaircir biso yango vraiment. Non, to kanga ki premier mwana ya papa wana teka ki lopango kena ye na commune tutiki. Après ça 2 jours tokende ko résoudre situation ya mutu biso tokende ki kotika tokende kuta babimisi. Vraiment. Toluki raison nini babimisi to comprendre te tango to komiana tango ba babimisi to komiana balinga ki lisu bisu kete to sola lisu masolo tango molayo wana te kutu mona to kende na ye ba chasser ye kutu na policier moko azalaki wana na esika to kende ko tuna tout ça bon maloba ya mwana ndenge bandai koloba quand même ezalaki bien nzoka nde bango ba mona ekete mwana oyo azolanda bisu awaye ba secret babengani tosolika ba mukia babike mutango azana kati ya prison abimite nzoka nde basi babimisaki zongi tongo etani toyoki maître avocat abengisi biso tokoma kuna aye kolandela masolo wana tongo atuni ba PV ba makambo wana nyonso tutoyoka mutu wana major abimisaki abimisi endeni mutu okete bino bato bokangi te biso bato tokangaki ye toye na ye netilike azana dossier bobimise pourquoi c'est que bazali du nombre na bakonzango ya l'état Wambo saki wapi bon na la police ni toza na la commune kaka na commune oya biso ya Kibase. OK. Ça va tozongi mwana leli kutu na kati ya bureau wana ti tokozwa lisu bango ndenge nini tala pe ndenge nzamba salaka mwana pe tanga bando kende lisuka na commune ngo wana so mission nini ezalaki wana akekutana na yaya na bango wana c'est que le quoi neti ayusi mobile na lobi ke tala songolo ye le quoi bakangi tango bakangi muntu yazaki na maison ngo wana abandi ko take Mama le quoi neti pe ke bato pe bazaki habiter tika papa oyo azana dossier fallait kaki le quoi neti bazwaki nani ye ya ngunde kwa wana mobile ngo wana bakendeki na etotiki kuna na nani tango to kompe kuna nani major pe tanga bimi atalika kete mutu bisu to kangaki mutu baye na ye yo bazaka na même dossier oyo moninga azaki lokwa kamati yango parquet lokwa niti sika tozolandela ba dossier ezana parquet donc yende boko découvrir bisika mama wana zali neti bazuye yende mutu ya kolakisa biso place libota na mobimba ezali po kete to kanga bango d'accord soki tozui bango te yenda ko subir pe ce qu'on a mis au programme les ndenge nini jusqu'à présent programme bimité ou bien ndenge ni bana bakunda makan jusqu'à présent toza kaka boye toza ba aveugle na kati masolo na puisque l'état banda azui yango ti lelo tozo zata suite moko malonga te parce que pe jour bakunda jour ata mokolo mpe te toza kaka boye to ba mikande longwa boye ba mikande songa boye toza kaka boye neti bisu benga na oloba na bino boye se na utaki mboka OK koya na nga na yaki kaka ndenge na yaki na yoki ka nsango ya bana 8
bakufi natalika ame bana nanga basili bondeni na uti mboka na ye awa na yo trouver que non basusu na hôpital 5 baza na C c'est que pesinga désordre na yaki so na bato soki à peu près 8 ou 10 ndenge tofanda na kati ya lopango ndenge pe akolia na biso ezaka désordre musungi pe azate bon tokokosa ndeni bibemba ngo pe ezoumela esengelaka neti biso toyaki boye balandi mo makambo mbango c'est que baoyo bakozonga bazongi po bamama musu baza batiki bana na mboka bo batiki pe libota makambo na bango tout ça bon toyaki kaka kolanda boti lelo bibemba ngo pe bakunda ngo te bo sikoyo bango pe bakosala ndeni bato bayaki bakunda bana bo bakozonga kabo bakendo pesa nsango nini ba bisika bango bauta il faut baser jusqu'à ce que bakokunda vraiment ebembe sikoyo pardon donc maman il faut baser ti bakunda ebembe po bango bazonga oui comme sikoyo ndenge na boto kosala ndeni kolia pe na mpasi na difficulté oui donc on a zwa ndeko msusu bonjour papa bonjour maman ngai nazali chef coutumier groupement Simbambaka ya tribu ya territoire ya Bakata nanu nasepeli chaîne ndenge bokomeli biso opesi bino vraiment matondo mingi parce que banda makambo esalami tozomona communauté ya koloka surtout pendant na badepute na biso ya Kwilu tuka banda na badepute ya Kwilu mbala oyo tokovote bango te po bato bakufi bana ya province Kwilu na Mai Ndombe des provinces mais juste au présent totikali kozwa député ya Fatundu te ya Kwilu te aya kotala biso na bosani ke bano bakufi lobi bakovote bango mais tozwi kaka pa député ya Mai Ndombe oyo aye kosunga biso mwa eloko akolia mwa boye mais na Kwilu tukaba ye bagenga groupement Simbambaka nkemi na deso na oloba na Kwilu tozala député te po banda makambo esalami ni député moko aye kotala biso mais na zongi lisusu banda bana bakufa likamba kokama Congo l'état azate Congo penza l'état azate ngai na solo ba groupement Congo l'état ezate Congo ekufa bino bakonzi ya l'état bobomi Congo bokitsa Congo bokoki te o parce que bana bakufi 8 5 bakufi 3 babiki banda bana bakufa biso moko tosala effort ya kokanga mwana ya papa wana o alakaki biso moko famille tokangi neti nga koko oyo na boti mwasi wana mwasi ozomona uti kobota na nga mutu na boti ye mais siko biso moko toye tokangi mutu toye komema ye na commune totike na commune tofuti bambongo mais toya boye tokutake bo PG ya commune ezali balukeli mama madopo problème nazobomba te bo PG bafuti $300 badimisi mutu wana batiki ye akei mais biso toye bakosi biso moko pe tosala effort tokangi deuxième yaya ya mutu wana oyo baza na kati ya nombre ya bato basalaki bana mabe nde tokangai bango koma na commune ngai na desidaki bakovanda lisusu awa te nde tokendaki parquet na parquet tosambi totie tata mwasi asamba sambi mwana bato asambi ndenge esengeli kosamba basengaki loso ekende loso ekei mais sikoyo bazowumisa biso mpo bazwa mokanda ekende na kote bana baza mpo bapere bango bayeba eloko ebomaki bazosenga biso lisusu mbongo tandisi biso tosouffrir bazosenga biso leta azosenga biso mbongo na hôpital ya leta mpo ekende mbongo yango ewuta biso wati bosiko mokanda wana mpo ekende liso na mama ye na campus bazosenga biso mbongo ekowuta wati bosiko yo leta soki ezalaki makambo akoyiba mbongo ya badepute bozoyiba mbangu mais oyo bato bakufi bozwi biso bobwaki biso neti biso toza bakongolais te mais eloko te mais boyeba ke bozwa solution soki bokokunda bosunga biso tokunda mais bato oyo na bango na biso famille boya so bolingi désordre te tobomala te boya na lopango na bango wana boya na lopango wana soki te nga groupement nazopesa ordre nga na kekufa ndenge bana na nga bakufi tozobuka lopango tu tokidisa yango na se soki yo boyi conflit yaka noki tinda parke noki ya koma lopango wana eza ya conflit ti bokokata mais tosengi bino bosala nécessaire biso towana makoki te bana mike comme tokangi déjà mwana ya papa wana aza na kati ya likambo oyo basala nyonso bakunda bana na biso etikala makambo na ya ye
tata wana na bana na ye na biso nde eloko tozosenga yango wana papa. D'accord, merci papa. Nazwa pe maman awa na miransola na ye. Oui, bonjour maman. Bonjour. Se présenter pour balandi la chaîne biso ba découvrir yo kombo nani et puis ozana ne pas ya bano ba utuko kufa. Comme on arrive, bano ba kufa mibale bazalaki ya bano ba kufa tonje misatu. O ba kufa 5. Bazalaki 5 oui. 5 ana misatu bazalaki atata mwasi mibale ya. Ah, mibale ba kufi baza bana yo. Bazalaki bana. OK. Bana e ba kufa ki nazalaki na zemi. Kiti nzamba yo sunga na yo kobota pe na bota ki ezalanga vraiment na bota ki na kinyate. Bazo ngisanga ba mai tanse zo mata bota vraiment na mikakata. Nzamba yaki kosunga na yo kobota. Na bota na banda pe na boti suivi pa biezate ko bakomelanga ordonnance ko fana mela bakisi suivi biezate mutwazo landelanga zate kimye zate. Banda na bota mutuka okipe azate mbali na pe musala biezate mbala bimakate mbala banda ka fanda ko maya bimezate bibembeza na simbala bimandeni mbali pe musala malungezate ko lia pe komela biso pasi echeza burutu banda lobi na lezi na bakisi no na yependo uti fuko bota na sipa komela kinga esinga na mela bakisi na mela bakisi te lobi parce que mutakusunga ngazate no singa family bisumina bakonzi ya mboka ba dekta mboka banda basundela pe bana kuna ta kwa mume bana ba mume. Oui maman, question na nyeza est-ce que bana bana botia ba na manque bolandela ka bango parce que Bobby déjà que bazaki parce que journée mobimba non il faut rolandela na manque balandela est-ce que balandela ka bana balandela ka bango te est-ce que ndeti wana kuna bisula bya kende kuna ba kotsa bango te pe ba ke batala bana ba ba posa bana se bana kuna ba police qui baza bien éviter baboya bokota baboya ka tokota vraiment. Ça fait tellement mal qu'on fait vraiment ban et belé vraiment brusque. Au message nous ont lancé et pas bakonzamboka. En tout cas, nous sommes vraiment côté bakonzamboka basunga biso soit bazo balandela bana ba momina na tabana. Ko switch abia kuna to ebite se bana ba pola se pe bana basala ndenge ni to ebite. Nous sommes vraiment lisungina bakonzamboka ndeti ba député na biso fatunda ta député moko akipa biso azati. Et bayoka sango. Ce qu'on a tout les maman banda makambo esalema jusqu'à présent. Attends mutu moko te kiti député ou bien bourgmestre to mutu moko akiti ate. Ngana tikalo mona ta député moko tata no hôpital place na bota ki na tikalo mona ta musuni mote ka yake sunganga na tikalo mona ta mutu. Vraiment merci beaucoup maman. To me kampe to zonga susu pa papa wa. Na lisungi tomonaki bourgmestre na biso ya masina wa ya commune ayaki. Apesa biso pe moi loso moi fufu ndenge sengelaki na 300 000. À part wana tomonaki député ya Maindombe côté bano babotami kitata na bango Maindombe bayaki kopesa biso 500 000 apesi biso na loso na biloko akolia. À part wana ba député ya Kwilu ya Fatun na sope motema mabe koti na otanga bango bakombo batikali kopesa eloko moko te banda na Mdel Mambo banda Philippe banda bango nyonso ba député Akwilu ata moko ayete bazozwa raison bayebi te bayeba ke baza bano bavotaka bango soki boza na ba numéro te numéro yango 089 26 18 409 ba numéro ya mwana okokuta biso tovandi na ba mama misato bakufeli bana donc mais bana nde bakufisi bana na bino ya Kwilu bozo bomba mbongo ngo bokobimisa ngo mbula nini basuki na nga wana. Merci beaucoup papa na ye pa mama pe awa hein papa na ya bonjour maman. Bonjour. Moi le ba muke j'espère que yo to za éprouver parce que okufelaki mwana eloko nyoko lo ba na caméra. Ngai naza mama na bana 5 naza mama mwana moko na utaki mboka. Nakomi na mwana to uti mboka kana to komi bo mwana lali kana kishasa ka mukolo moko mwana kufi. Mais nazo senga lisungi na batu na biso Maindombe. Banda kwa mutu mushinyoki ba député na biso bole kakacha kusunga nga. Naza mutu na bina Maindombe to batu na bina Maindombe bole kuchika biso te. Opesi kwa kapa fodi bonzeke ye moko. Mais bole kakacha kusunga biso bole kakacha kusunga nga bandeko na nga Maindombe bandeko na biso mushi bandeko na biso nyoki bole kakacha kusunga biso. D'accord, merci beaucoup. To comme na biso presque na fin tozo papa. Papa s'il vous plaît. Bon, toza papa to comme na biso na suka to ni to clôturer papa message nous na suka na émission na biso ezanini. Bon, s'il vous plaît.
bamona kolokolo. D'accord papa, message no eza nini? Bon, tosepeli mingi na koya na bino ndenge boye awa. Toza pe na mingi ya koloba te. Mais ndenge boye bolandi biso po bomoni ke tozwi pasi. So tozaki na pasi te bokoka koya te. Mais na pasi yo biso tozwi neti bino boza balobeli na biso mpe bapanzi nsango ya partout. Tosenge pa na bino kaka kete. Bosunga biso na maloba oyo ekoki na kosunga pe biso ndenge tofani na matanga puisque tozokoka te. Ba deputat chango ata présence na bango moni moko te. Tomoni kaka bourgmestre na biso nani oyo ya commune na biso ya Kingasani. Tomoni ye ayaki oui tosepelaki na ye bon na oyo asala na biso. Amida Chati. Kino le OK, maman Amida député na zaki pawa. Ngai na mona eka député na biso nayebi tenga na utimboka tala kaka. Na moni ka bourgmestre na biso ndenge akomaki wa tout ça. D'accord. Akomo mususu wana na comprendre na ngai te. D'accord. Ngwana to sengi ka kete pona ko sukisa toza na mingi ya koloba te. Bino bobatela biso. Boye ba ndenge ya bana na baza na morke. Bisu to kende kotala bana wana na position bango bazali baboyi bisu to kota. Vraiment ça fait très mal. To koti na kati ya nini ya morke. Ya morke. Même po ba koti sa bisu to tala bana wana to nini basukisi bisu masolo kana na libanda to monite. Ndenge bazali mpe ndenge masolo ezali tozo yeba te. Est-ce yango ezanini bana ngo ya bisu. Mais si ko soki to bito kondo tala ba ona morke bazolinga tendeni malgré que non eza makambo ya l'état. Mais il suffit mpe ezala kati. Boso to lobi boto tala question. Saka bango moko l'état ba olandela bango peut-être. Jamais. Ça bazolandela bango bon. OK. Il faut pas expliquer biso to kende ki tout ça. D'accord, na zona maman poto silisa. Ba lobi nini maman? Babi bakundi bana tozomona na bareseau sociaux bazopublie ke bakundi bana 5 babimisi 5 cercueil 5 mabulu baokita bana libulu jusqu'à ce que tozoyeba te so toke na morgue balakisa biso bana babi bana baza na suka moye to bakoma kuna te mais suka bao bakomaka ndeni bakendaka kotala bana bokota ata mutu moko akende omona balingi kolakisa bato bamona te jusqu'à ce que tozozwa conclusion vraiment exacte. Est-ce que c'est vrai, c'est faux pour éviter? Vraiment bakonza mboka basunga biso maman Denise vraiment tika biso tika biso te. Tellement na likambo vraiment maman Denise zwa maman moboti. Dola biso trouver biso solution ya likambo. Toana biso na famille mbongo te toana famille pasi. Makambo ekomeli biso eleki kilo. Vraiment sunga biso kotika biso te maman Denise. Kotika biso te. D'accord, merci beaucoup babonné fidèle à chaîne biso tozomo na télévision boza tellement bela ko lande émission na bino suka na masolo donc comme na biso presque na suka kande na sabino nga pasile mboke na zana pour na sala bino musala donc to sengi ka na bakonza mboka ba député ba ministre maman Denise pe oza mama mtema malamu mais quand peu ko kita as le terrain pour mais quand peu ko sunga bande ko na biso baza vraiment na passe et puis les ozo comme ça jusqu'à présent tozo landa un mois mais ko ozo bimate tozo baté pourquoi ozo nga ko bimisa te bosunga bandeko baza na pasi solo ba apprendre que bana bango to bayoki ke bana bango bakeko kunda bakozala un peu moins consolé par rapport à bana baza na morke bazoye ba situation te bana baza bien ou bien ba baby ou bien ba poli donc ba comprendre vraiment te soki ba information mosusu ekoye ou bien so bapesi programme ya bakoenterre bana tokoya tokotika bango te wana nsima caméra nazalaki bongo na message donné puis accompagné na mami osudu napesi famille osudu mobima mboke et puis famille samba napesi na mbote ebele naza na mami osudu naza na bandeko na nga mpe papa maman merci. OK. Merci maman na oyo okaniseli ngai oyo osunga biso nasengi merci nzambe abakisa ebele na oyo ekozanga nzambe abakisa yo na ndenge osunga biso yo moko oyo komona nde tovandi eloko akolia eza te donc tovandi ka bongo me oyo kosunga biso merci nzambe abakisa oyo ebele oyo ezangaki nzambe azongisa oyo mpo obimisi ya nzambe azongisa ngo lisusu
D'accord, merci. Tosengi na bakonzi vraiment bosunga bande baza ta na eloko vraiment ya kolia te. Oyo azana mo un petit rien oyo ko permettre bande ko balia ba mela pona matanga esengaka moko mela esenga pe moko kolia jusqu'à ce que barobimisa bakorbo kita sur le terrain ba adresse na bango ezali ba numéro ezali bo benga vraiment po bosunga bande ko na biso na linga bino mingi na tiki bino bisous bye.